Kongo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Kongo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous euti na cœur sensible na kimi lisusu mbangu kopesa mon boss Sibu Mutombo papa zombote euti na cœur sensible yonde makambu kwa na kimi lisusu mbangu na Autriche na ville ya Vienne kopesa ya Sami Munda Mukulu papa mbote euti na cœur sensible na Angleterre na pesi mama na ngai Jani Bachoko tala kaka ba ser oya bien wana o basola kitoko kuna pe kaka na Angleterre mama na ngai Arbetine ma chérie mitano euti na cœur sensible ba ser aboye soki ba se belé na poto penze ke zala bien balandi ya Congo Tek Tek TV cœur sensible aye penza liboso ya télévision c'est que ayoki yaminene na mokili o bande ko boko kanisa makamusu se salamate ndenge boko kanisa ndenge wana bwana raison ngape na ndimaki te ba jare makambo aboye ko zala franchement bande ko ezali solo nini bande ko na ngai ezali kambu ya famille ya bana ya tata moko mama moko s'il vous plaît awa na kati ya poto bande ko mokili ezokende mabe makasi tobenga ngoni ta ya Sodome na Gomorrhe plus pire nango eske nenkaka banayi koloba ke na ta ya suka bokomona bilembo wana ba point d'interrogation. Est-ce que ça misala ya satana? Est-ce que batu bakoti bosoroka? Point d'interrogation. Bandeko mwana mwasi oyo abandeko kozala na mabela bakoko ayaka poto ndenge mutunyo sayaka tango akomi na poto bandeko aza le né de la famille mwana mwasi oyo aza na baleki 6 na sima na ye babotama 7 sur 7 wana bandeko tangu ya botami ba o balandi na 4 wana baza mibali na suka na bango ezali mwana mwasi mendeko mama oyo na minute oyo tana ye nyonso na ndenge ayaka poto a passé azasko na 45 ans d'âge et là et sali passe makasi bandeko soki na regretter eza ba aventure te mwana mwasi oyo tango aye poto bandeko aye ko bengisa asali mikolo ebele na poto mbala moko te aye ko bengisa leki na ye oyo ya misato oyo alanda ye oyo mususu wana me oyo mususu tolo balikola neti na ye mwana liboso na katikati baleki mibale me oyo ya 4e bandeko abengisi jeune garçon na aye mikili ya poto baza awa bandeko nanga bazali batu normal masolo mususu tango batu bazobetela ngai ezolekela ngai na ndimaki teke biloko ya boye kozala na mokili makambo ya boye kozala na bafamille makambo ya boye kokutama na mama moko tata moko antuka na ndimaki te bandeko ela aye kobengisa leki na mobali bandeko ndenge kaka esalaka boyebi bino moko eza télévision mindele bakoma koyoka lingala ndenge ezalaka okoko déclarer pe mutu ya mukolo na âge moko boye mundele abani ko compter ke azali mwana me biso moko toyebaka na lobi yango na ba code bo comprendre kaka
aye kobwakisa mwana wana comme tel azali mwana na ye mais azaleki na ye afandaka na mwana wana ya mobali oyo azali leki na ye ya 4e ye aza mwana liboso mibale na kati wana azali 4e bazofanda malamu bandeko nanga na temps oyo asalaki abotaka mwana moko ya mwasi mwana nakomi na 22 ans likambo ya somo ya pasi pe ya mawa bandeko ndenge balobanaki alima is Faustin Ganix na comprendre te mukili ndenge ezokende aye kobengisa mwana oyo bandeko abwakisi ye lokola mwana ya muke akomi kofana na ndako na ye ezalaki mpe na problème te aza leki na ye ya mama moko tata moko s'il vous plaît ndenge bazalelaki eza te ke soki ndenge ni soki ndenge nini bafandi bandeko eza likambo ya soni ya mawa pepas soki na mei kotanga mboka bazali natangi vili oyo bazali directement bakoyeba bango po ezala ta bato ya quartier bandeko bamonaka ke eza na bayaya oyo balinga baleki na bango me ndeko ya mwasi oyo c'est trop alinga leki ne telima makasi epai nini oyo ye akokende leki ne wana azanga bandeko bato ya quartier bazomona ke affection eza makasi na leki na ye par rapport ya mwana oyo aye moko propre mwana ya 22 ans jeune fille abota mama oyo azali femme seule bafandaka pe bien bandeko mwana na bango oyo ya 22 ans likambo bandeko soki osali suka ezalaka na lifuti nango suka bato bako comprendre suka eyaka kaka ata obombani ndenge nini wana ezali nzambe mutu asala ndenge wana peke tikala bongo mwana oyo ya 22 ans amonaka mwa biloko mwa boya mike me atiaka penza kate ezoleka na makanisi na ye te po oyo mobali azali noko na ye propre azali leki ya mama s'il vous plaît oyo ye azaleli mwani ya liboso atiki libele ye aye kozwa bandeko banda pe abengisa leki na ye oyo eza te kazanga mbongo aza na mbongo me baleki na ye mosusu mama na bango tata na bango donc mi souffra kosakana te kutu ndenge eza na minute oyo papa na bango autaki kotika biso na jie azalaki papa moko tala ye kaka boye ozomona mutu ya pasi mama atambusaka baavoka soki amoni ke ezali seri ya mama ya mwana mwasi wana azobeta lisolo soki amoni ke eza seri ya baavoka bandeko atie sani na mutu atambusaka baavoka mama ya mwana mwasi oyo abengisa leki ne ya mobali na poto soki baavoka seri nango esili bandeko ake na paipai soki seri ya paipai esili bandeko masango ya kotokisa oyo nde domaine ya mama ya mwana mwasi oyo aza na poto bandeko lisolo oyo naza na méchant soki leki na ye wana alongwe na ndako wana te bazo continue kaka makambo oyo ningi nayebisa bino awa antuka naza na kombo ya mboka bavandi naza na kombo ya ville oyo ngai mutu nazoloba na ndeko apesinga lisolo ekezala trop tard bakobima na Congo check po biloko ya boye eza penza malamu te non tokoki koyoka nyonso na mokili sauf ça non ça reste non tokoki kondima nyonso ya mokili
mais oyo te oyo ngai naloba na bino na poko ya lelo bandeko. Non. Pourquoi mokili ezotambola boye? Eza kaka bakisi oyo bato bazokende kozwa. Tango poko loba boye omemi gros problème. Eza kaka kindoki. Eza bosoloka. Eza kinkade mpemba kaka mutu ekobi. Bato bakomi kotambola na maseki na butu. Ou bien bato bakomi kotambola makolo likolo mutu na se. Ngai ke sensible nazo ebate. Nazo comprendre ganix. Nini kaka bandeko? Pona moni pena donc bo fandi boyeba nini oyo ke sensible azo tombokela. Mwana oya 22 ans amona ka mwa biloko moko boye na mama na ye na noko na ye ya mike mike mais lokola za mwana abotami akoli awa azo kangisa penza te po bana ya awa na tango abotami penza awa bandeko misusu bakoka kotonga te mususu akoka ko suspend ndeko moko boye te ke ate na somone suspend non bamona ka nyusi ya normal yepe na mutu na ye azomona ke non aza noko na ngai mama na ngai me ngonga moko azomona biloko moko esenyali penza te me na mutu ya mwana bolanda bien azokangisa penza te ke amona muke eza intention moko mabe ou bien mama na noko boye non loin de là. Eyaki kosala nini bandeko na ngai oyo ezali moma ya Sodome na Gomorrhe te na ebite to benga yango nini bino moko bopesa kombo soki cœur sensible apesi kombo peut-être batu na soloka peut-être bakende kozwa bakisi peut-être boy bokoloba ke yo kaka boy bino siko batu bokolanda lisolo oyo bokoma na se wana eza nini elenge na biso mwasi oyo ya 22 ans abimaki bandeko na ngai ndenge kaka ba jeune fille nyonso babimaka kozonga ye azozonga bandeko yebaka mwana aza na fongola na ye bandeko ya minene ya pasi pe ya somo mwana oyo ya mwasi akotaka na chambre ya mama na ye directement puisque azana eloko oyo akoki kotokele porte te epa ya noko na ye nde atokaka puisque azali noko bandeko oyo ezali somo pe mawa mwana oyo ya 22 ans akuta noko azali ni likolo ya mama azali ni. My God, Seigneur Jésus. Bandeko tozokende wapi? Mwana oyo 22 ans mutabeti nga lisolo oyo aza donc aza tellement très décis même. Boyebi ndenge décis ezalaka soki kutu mutu aza décis eza bien mais ye asilisi ba décis nyonso aza na se penza ya décis na yebi te eloko nini otoko benga. Nalobi bien une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na katia Arène. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te ko benga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu okozala vraiment de cité. Bopo ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bopo ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bopo sana bokozala de cité. Check it. Bino mo boyebi ka bana poto bandeko mwana ona minute oyo avant kuta koma na hôpital puisque aza na hôpital asa
kitaki deja ndako ya mama na ye bandeko bazotuna mwana oyo na baassistance sociale azolobela kote me bazomona ka kati na ye akutami na problème moko songolo azolobela kote azoyeba te nini aloba ntango baassistance sociale bazotuna ye bandeko maya misu kaka moto ezokita tokosuka wapi na biloko ya boye bandeko tokosuka wapi mon Dieu esalaki pasi makasi bandeko na ngai mama oyo na noko ya mwana oyo bazalaki na explication moko te bakokaki kopesa mwana oyo puiske ntango ya kuti bango na mbetu mpenza bandeko noko na ye ni mama oyo aye ni mwana mikotelaki na chambre bandeko atali bango agangi nzambe aza na bomoi mwana akweyaki te bandeko nazo repete ntango bato bazobenga ngai kopesa nga biloko ya boye nandimaki te ke nakoki koyoka biloko ya boye na mokili nayebi te vraiment bakisi moto ezosenga boye yaya oyo swati nokwana abotama na ndoki bandeko nazoyeba te me bandeko na ngai mwana oyo na 22 na ye aza quand même mpe na sagesse ayebaki te azoyeba pe te ndenge nini akogere likambo oyo apesi kaka na bato mibale noko ya mwana oyo noko ya mama na ye pardon noko ya mama na ye aza na bwende mwana oyo ya 22 ans aboyaki kutu azoboya kosolola likambo oyo na bandeko ya mama na ye oyo baza na Kinshasa puiske babotama 7 mibale baza na poto bino na sepelaka na bino puiske bozalaka mayele mingi boyeba kokalikile babotama 7 mibale basorodiongo wana mususu azali moto na soloka mususu azali nkadia mpemba jare nyonso bopesa bango po eza biloko moko bandeko na balusi mémoire na ngai natali mokili ndenge ezotambola bandeko nakoki koyoka nyonso sauf ça non et pourtant grande sœur na ngonga oyo aza na 45 ans garçon oyo aza na 36 ans bandeko na ngai leki na ye ya 4e mon Dieu jeune fille oyo ya 22 ans tango asololi naloba neti noko na ye na bwende abengaki nde ye puiske alingi kobenga bandeko propriété oyo ya mama na ye baza na Kinshasa papa noko ya mama na ye tango ayoki yango aye kosolola na mama ya mwana mwasi oyo mama ya jeune fille oyo ya 22 ans mama oyo azalaki na eloko aloba te noko ya mama na bango ya bano mibale basorodiongo oyo grande sœur ya 45 ans na petit frère ne ya 36 ans basorodiongo bato na soloka po boye baza normal te ntango noko aza na bwende bandeko bapase telefone na garçon azolela kaka aye koyebisa mwa ndoko histoire moko ya mukie ndeko mama oyo tango azalaki na mabela bakoko na age ya 23 ans wana nano aye poto te wana leki na mobali oyo asalaki likolo na ye bandeko makambo eza na mokili oyo katuka mbati
mwana mobali oyo bandeko aza koexplike noko na bango kuna na bwende ceci bozo comprendre basoro diongo mibale mama ya 45 ans na leki na mobali ya 36 ans oyo abengi bango noko na bango mwana oyo ya 22 ans aboyaki kobenga bandeko ya mama propre oyo aza na Kinshasa puisque ye mama oyo ya 45 ans na leki na oyo ya 36 ans basoro diongo na bandeko na bango batikali kuna babotama na Kinshasa baza bana Kinshasa mais mwana oyo comme tel ata aza mwana poto mais soki wana abenga azali koko na ye nde apréféraki abenga koko na ye na bwende koko wana ça veut dire mama ya basoro diongo mibale bazalaki likolo ya mbeto bandeko garçon alobi abi noko nayebi kutela oyo esali ngai te esi tosali deja mabe noko yaya ntango azalaki na age ya 23 ans ye azalaki na 8 ans 9 ans bandeko nde epai makambo ebandelaka yaya oyo ya 23 ans soki batikali na kati ya ndaku abengi leki na ye na age ki 8 ans wana ki 9 ans ki 10 ans nde abandaki kobima na leki na ye bandeko mama mukolo ya 23 ans ye nde mutu ayaki kosala entraînement na mwana ya 8 ans na 9 ans babandaka na patia mabela bakoko azolakisa eke kotisa bo wana explication ya jeune garçon na noko oyo aza na bwende yaya abandaki kolakisa ngai soki bato na ndako baza te nalongoli bilamba wana ngai naza mwana moke ye aza na 23 ans nde komona azwi nzoto na ngai akotisanga epai na ye alobi ke nasalaka boye wana explication ya jeune garçon bandeko makambo tozosalaka na mokili soki kisi epoli ezalaka na frontière kisi soki epoli bandeko nyonso ebimaka na mpwasa kisi soki epoli bandeko eloko nyonso oyo ya kisi moye oreparango lisusu ezalaka te vomie likambo nyonso na se na ntango oyo zwango na maboko ya Yesu Masiya me likambo ya kisi bandeko na ngai etambolaka mabe na mokili oyo wana ngane munalobi bino nde bokokoma na se wana nayebi te eza kisi eza bondoki nayebi te nani aza mabe na kati wana est-ce que jeune garçon est-ce que mama oyo en tout cas nayebi te me bazali bana ya mama moko tata moko s'il vous plaît ye abotami mibale na katikati ye ayi komela libele na 4e bandeko eza masolo moko na sepelaki na beta lisolo oyo lokola na gangaka ata mwana moko aza na kati ya ndako te puisque bana na biso bakomi koyoka lingala kokanisa kutu mai ya komela tala biloko ezosama na mokili en tout cas ngai mayele eza ya kosila aza cousin na ye te aza cousine na ye te bandeko bano babotami na libumu moko epuis tomonaka mingi ezalaka bandeko na ngai yaya fo azala mwana mobali donc grand frère alingi petite sœur wana toyoka puisque grand frère aza na mayele ebele oyo akoki komanipule leki
leki pe ake na mvoutement leki ake na buzoba mais oyo bandeko ezali lokola 6 ebaluki 9 ebaluki 6 petit frère yende mutu azobima na grande sœur bandeko nga nalobi eloko te naza na posa ba oyo nyonso bakotala video oyo bokomate na se wana bandeko bokoma bikoma komate s'il vous plaît ndeko nyonso oyo akotia commentaire ezangi mutu na makolo tozo bloqué tout de suite là okotiaka lisusu commentaire na check te ata mukolo moko ata o changer compte mususu okomi bikoma to bloqué yo tina na lobeli bo eza nini mwana oyo mukie ya 22 ans aza na posa atanga ba commentaire ayeba ndenge nini na kogere bomoi na ye po etraumatize mwana aza lisusu na kimia te azoboya kutu même koyebisa bamindele baassistance sociale yango na yo ndeko oyo tonda haine okomona ini chroniqueuse moko aza na ye bien omoni ke na bien wana moye yo ozala lokola ye eza te ozangi eloko kokoma okomi bikoma mpo na haine okomi bikoma mpo na motema mabe okomi bikoma mpo yo ozokoma te distance eza molai distance ndenge eza molai fo kozwa TGV mpo okoma siko TGV nini oyo kozwa fo kozwa TGV oyo ezaka privé mpo ba TGV eza mibale nyonso mibale ekendaka mbangu me yo fo zwa TGV oyo ya privé distance eza molai oyo ezali signature ya carte sensible yango na yo ndeko ya bikoma nasi na lobi okokoma makambo oyo ezoconcerne sujet oyo toza na posa topesa mwana oyo ya 22 ans toli epuis mama oyo yoka ngai puisque ayebi ke nazosala video mwana ayebisaki ye mama ayebisaki mpe noko alobi ke nazopesa lisolo epai ya sensible mama afukamaki noko abondeli mwana alobi epai oyo ngai nakokozwila kimia nazomona te po epai ya baassistance sociale nazolinga koloba te po eza malamu te na famille na yo nazolinga koloba te po eza malamu te yango omoni ke naponaki koko na bwende nayebisi ye koko lokola aza mutu moko aza na sagesse ebele sesi akopanza na famille te nde yango bomoni ke mwana oyo ya 22 ans aza na pasi po ye atiaki na mutu na ye ke wana azali noko na ye wana azali mama na ye andimaki te kakokomona biloko ya moni yango na yo ndeko ya bikoma ozotala cœur sensible olobi ke tika na komela ye boye video oyo eza nde na posa ya kokoma na se poto pesa mwana oyo aza na posa atanga ide oyo yo ya mama songolo ya ndeko nyonso bandeko bokoma ebele epuis koko pe oyo aza na bwende mokili ese develope nango akoyeba mpe kotanga na se wana mpo nalobaki apesa nga limero ya koko na bango apesaki ngai me oyo eza vrai nanu nakoti contact na koko oyo aza na bwende te bandeko esali pasi ntango nazosola na mwana azolela aza na kati ya hôpital me aza na maladi te bamédecin badocteur bamoni maladi moko te me mwana aza kaka na kati ya hôpital botala niveau eske mama oyo ayaki na mokili mpo abota mwana oyo esukela eboye ndenge tozomona obie ndenge nini puisque aza na kati ya hôpital me aza na maladi te me aza na kati ya hôpital
nde abenga kinga na kolela mai na misu alobi ke azokoka te puisque ndenge eza boye ba jeune fille ba jeune garçon bazotala Congo tchek na ndenge amukie te siko mwana oyo amukie mama mutu esala zwa ye mwana na yo zwa ye leki na yo koma na se wana bandeko mwana oyo ntango akotanga azwa mpenza soulagement kowuta epai na yo na ye en tout cas na shite na nga nakomi na suka biloko mosusu ezosamba na mokili ezopesa pasi makasi vraiment nga nasuki papa Henri na Italie mutema ya mama Mado mikolo bofandi kima bobwakisi cœur sensible les seuls couples eza na Italie esololaka bi eza binoti na oyo kabinote bokoma mpona ntina na mwana oyo wadani mbamu na Allemagne na ville ya Aren papa yo lingaka logique komela mwanu na se George Junga otetela nkema mfumbe yo lingaka ba bêtise te yo tambolaka na kimia George Junga koma na se wala soki na moni commentaire na bino esalanga bien franchement bilimbiye koma commentaire de la douceur koma commentaire aza muninga na yo mwanati aza muninga na yo Dorcas de la douceur mwana oya 22 aza muninga na yo komela ye soki asala nini wana balandi ya Congo Check TV nga mpenza na suki na nga awa nasengi mpe na suka papa na biso Sibu Mutombo papa na yebi ke yo komaka commentaire te me na bondeli yo papa na commentaire ya mwana oyo komela ye penza asala nini conseil oyo ke wute pa ya papa Sibu Mutombo papa ekoki kopesa soulagement na mwana oyo na beti sete na commentaire ya papa na biso Sibu Mutombo papa komela mwana oyo na kotala penza wana bandeko nyonso cœur sensible asuki awa vraiment tokutani na numéro mosusu ya sika me masolo ya boye ya mitema pasi ya boye c'est choquant. Allo de la douceur vraiment napesi yo mbote uti na cœur sensible yonde makambu boye ko rejoindre biso na Congo Check de la douceur vraiment musala kitoko nzamba kopambola ce n'est que le début hein ce n'est que le début nanu kuto sali un mois te o sali nanu un mois te mais yonde makambu bongo tango esala 5 mois une année kolanda ba commentaire te ya bato na soloka bankadi mpemba kadi mpemba na tango aye wana ayende ko déranger po yo lemba otika nzoto kolanda bango te yo zalo lokola mukongwali bata soki basopeli yango mai ekei distance eza mulai po ba rejoindre yo quand même distance ya mulai siko fo ba rejoindre yo fo ba mata na TGV nini de la douceur à côté je vois Bilimbiye en tout cas vraiment bon ça musala kitoko vidéo oyo laksango Bilimbiye vraiment Bilimbiye ozo ça musala kitoko avec vivacité vraiment moi j'aime comme ça muta o yazali na vivacité tango azo ça les loko omoni penza ke muta zawana omoni penza ke kitoko ma chérie
tobosana te bato na langi na bango nazopesa leki na ngaka meme conseil na Kikongo na Kintandu ngeu na leki am utari ku gauche droite ngebu wisir mu Congo check kisalu kutari ko basonekeri o bagogeribu kutari muntu ku ngebu wisir nde kisalu bantu bubena buna mintima mimbi mibola muntu mosi ukalendi zola kenge wenda kuntwala bafetu ku décourager kaka ntangu zakulu me kubalandi kubatariku nge wisi nde kisalu okay na kena kialima meine Schwester weißt du wie kommst du bei Congo check nicht einfach. Du kommst bei Congo check Arbeit. Nur Arbeit. Nicht gucken die Leute immer bla 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 bla. Du kommst Arbeit bei Congo check. Gucken nicht, oh, die Leute haben gesagt, die Leute haben schreiben, nein. Du Arbeit fertig. Okay? Wane zaliki alima minoko mibale o na lobi elaksike na pesile ki nanga itoli ndenge yo ye na Congo check oyeli nde musala batu ba décourager ote vraiment de la douceur bilimbiye bozwa gros bisous euti na cœur sensible boza penza nanu bozwi formation te bozela papa na biso si mutombo yende makambo tango bozoyoka ke cœur sensible nde makambo na cœur sensible wana nde makambo implice ya bosi si mutombo eza na kati na koko wanga na kaete jamais yepe soki ayena mabela bakoko alakisi bino bokozwa implice ke ute pai na ye aza papa o aza na sagesse pe intelligence vraiment boto sebele na papa oyo nga na lingaka ba impolite soki boto siye wana ngai na bino tokoyokana bilimbiye de la douceur vraiment on a en famille nakati ya check vraiment na lobi na bino puisque bino nde boyitu ko ya sika boye ko rejoindre biso na Congo check merci gute Arbeit, bon travail, chine Arbeit, musala kitoko, vraiment, check. Une surprise agréable na MP Domi. Fret maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cycle. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cycle. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo ya babino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi Fret Maritini. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check.